Bandeko nanga photo yango oyo jibe mpiana na kati azopesa $130,000 yango bandeko nanga to meli bino po mona koma tolobaki likambo ya jibe mpiana apesi mbongo na ye epe azokende wapi ko na parquet après ça ko déposer mbongo na jibe wana bandeko na jibe yeyo oyo jibe yeyo omoni jibe a déposé mbongo na ye yango eza na kati ya table yango wana bandeko na j'espère moni vidéo problème il y a JB qui est une grande vedette parce qu'il y en a 5 ou 10 ça dans la 4 il a 15 ans ça ne suffisait pas que ça a déjà un petit wana mais en plus dans l'âge wana a tié Zemi wana a Boti au moins il a eu le courage et la Nabengangoni. Je suis allé avec une gamine de 15 ans, il ne faut pas aussi te féliciter. Bonjour, bonsoir, on a la news sur la télévision. Bandeko na to milebino bo lakisa bino makambo jibe mpiana mona suka. Bandeko na to baki jibe mpiana andimaki kosolola à l'amiable. Bato batiaki tembe, bato biki te bo sali bwena bo pourquoi. Bandeko na na problème oyo justice congolais atali kaka ndenge tolobaki a to libino après via kolakisa bino comment se fait-il jibe ayaki ko déposer mbongo na $130,000 na kopesa bakonzi comment et c'est pas ça qui to ko expliquer bino. Bandeko na ngai Brinette mwana suka zaki da posa te akeni na jibe na ndenge ya mabe asengelaki atanki mwana mobola ye alukaki batu azana mbo futa ba avocate azana eloko moko te osala ye il fallait à se retrouver parce que asala ki ba démarche ebele po azwa papa chéri après avoir baboto la mwana fa ne pas mama ya jibe mpiana mwana tambola ki makasi ya solo bandeko na ngai lisungi ata moko te ekoyaki na mboka mwana oyo yango mwana akomaki lola mutu moko babwakami akosala boni kaka ndenge tolobaka bato bazanga te bapesi mwana mayele le bapesi mayele ke ameka kobima bamoni ke réseaux sociaux eza kolana partout jibe penazalaka bato baleta kozola bakokusunga ye ko a se retrouver yango wana bandeko na ngai mwana suka salaki likambo na ye ameki kokende kola landisa ndalina basali oyo nyonso boyebaki yango lelo oyo l'air bakonzi bazwi makambo ya me jibe pena ye wana bandeko na ngai baye kopesa mbongo ba négocier à l'amiable jibe mpiana imukulu buli wana a déposer mbongo epa ya procureur nanu na bureau po ala kisabon kilo na ye na meka kosilisa na mwana suka aze mama mwana ngai mbongo ya ngwana bato ocha tembe mbongo ya ngwana a déposer mbongo na table po ameka koboma moto oyo leo congolaise likambo tolobaka awa ba verification ezali toluka toujours information na source jibe mpiana mukulu wa mkulu wana bandeko na ngai wana azati ate mbongo na table bomona elongi na ye wana bandeko na jibe wana elongi ya wana bandeko na ngai tobenda muke jibe wana bomoni jibe mpiana a déposer mbongo na ye na table po bakonzi bazwa po likambo esila à l'amiable lokola bakonzi bazela posa ya problème te ba posa ke basangisa bato mibale yango eseleki ba meka kosala eloko oyo peuple congolais est-ce que sali mabe il fallait likambo ezala ebane pe suka mwana suka asambi lokola violerte asambi lokola mwana oyo abimaki na jibe mpiana c'est ça aussi akizaki ba violete akizaki ba viole te ki ba viola kinga boya boy misapi devant l'état alobi toboti na ye mwana na bande kobine pa na ye na se retrouver te yango na ye kolela na se retrouver po ngape na za posa vie na nga ekiliboso soki likambo ya viole wala colonel Mimi azalaki wana apesi be batali oyo alobaki batali bakamambula ba age babite bandeko na ngai dossier essayonté dossier eza ko continuer mais oyo esengelaki bakongole ba non l'état congolais a eu temps ya ko étudier mot par mot et ko samba pe jibe mpiana sengelaki
a dédommagé nano mwana po makila oyo sopalaki to moto oyo mataki mafute mataki batu ekita yango moni mbongo jume pe na $130,000 ati na mesa apesi procureur abinga na kile na parquet nde bomona photo oyo jume pe na kile parquet ya na parquet amei kosamba pe asoya mwana suka baza siko na kati ya boyokani pour azwa mbongo et à plus de cela il fallait à ça papier il y a un problème là bien pianate exact trouvé qu'il y a déjà ezali normal pour ma mère sala alors colonel Mimi azawana alors est-ce que moi na oyo azana problème était par hasard est-ce que moi na a traumatisé était par hasard est-ce que va traumatiser moi na te ba bangisi était yango andimi boye nyoso na l'état za kotala est-ce que moi na suka andimi na volonté na ye ou bien ba traumatiser ye bande konanga c'est ça là où il y a un problème. Moi na suka sibitima andimi ba pese mbongo ya lupango à part oyo ndeko nangai oyo ezaki symbole na bakonzi mais jimi mpiana atanki mutu mukolo o mwana pesa kati bakosala kaka ndenge basalaka apesi lupango ajupe mbongo zwa sala commerce na yo mais fanda awa po mwana kozala posa amona yo mwana akola so mwana koli akomela ba 16 ans ba 17 ans yo kokende kotambola osama mona yo mais soki oza a ozu mobali akobala yo mais ezala na Congo kokeli banda te po libanda bakadi ampemba bazali bakopesa sumele mabe makambo eko changer yango wana bandeko na ngai likambo to memela bino awa ezali makambo justice congolais azali ko traiter biso tosaka bapanzi sango boteni biso rigueur bozala ndenge moko na biso ata bosa ya commentaire bino eza commentaire papa a dit merci beaucoup na information par a dit en tout cas de ce pays et kozamana parce que bande konanga to ya kofinga makate to finga makate to luka ba information to pesa bino le to finga soubienté tout ça responsable bande konanga yi ce qui l'état le but que non beaucoup de collaborer beaucoup sur la à l'amiable ça s'est fait aussi bande ko ata ba marié ba disele makombe ba kenape ko négocier à l'amiable parce que baza la posa nini kimia ezala l'état za poste a banda ko bebisa jibe aboya ki monate a négliger ki monate azana mwana nyoso na ba yabe fait oyo l'état otala que non papa zo ki mwana e papa zo mwana en charge ma beza maman lingini ba tuli mama habité à côté nga boité ngape na se retrouver likambo ya viol na za ko beta c'était mwana mwasi na kosamba na e likambo ya viol alobi yangote likambo ya viol alobi yangote parce que muto andime ko bota pe azaki na posa pe na kati ya BCBG a se retrouver na kati ya BCBG aza ba voyage et za makambo oyo s'est passé batu bakoloba mais na suka nango finalité ezali mwana suka na jibempiana bande konanga justice azala kawana atali plaignant atali muto ba bakize et atali comment il s'est passé. Oui, bande ko tokozwa ba loi poto, tulanda wa loi France, ya Belgique, ya Allemagne, ya bande konanga tout ça ezana temps oyo ba pesa ka mutu kaka liloba na ye olobi nini. Alo jube mpiana bina damlo ki amilo da Congo apesi mbongwana batu bayaki ko démentir yango. To moni ba vidéo epi ko ba démentir yango, ba ko démentir par rapport à batu congolais ba oloba ke non viol ezana kati. Viol ezalakati. Poto prouver que non démentir ya lokuta yango to la preuve à l'appui yango oyo bomona binomoko est-ce que tokosi tobe solo peuple congolais tozali ba peuple moko tozala pe vigilant ko comprendre makambo jibe mpiana na vona e bokoyoka yango est-ce que tozala pour tokosa ba congolais toza ba responsable ko zo information ko pesa kabino ba bolanda biso par-ci par-là pour bozala au courant ya makambo nyonso est-ce que eza mabete mais to finga makate congolais toza bomoko jube mpiana azali papa est-ce que boyebi ke Daïda azali entre Daïda seroya moko aza avocate nde oyo aza kosala makambo ya papa na ye atangi makasi ba droit na ye asisi aza avocate munene yango aza kolana dossier na alors siko lelo bande konanga na notre bino question moko JB akota 20 ans oyo papa molière lobaki 20 ans de prison akota 15 ans de prison mwana na kobokola ye aruvende nini to pesa bango chance bande konanga ye to tenir rigueur te makambo ebele ya mboka oyo tokolobela pour to bakisa un plus mais lelo soki l'état congolais akati nanu makambo te to pesi bino bapeki no akati makambo te makambo eza nanu mais ameki ko bana moto
pour moi na suka zo place ofanda atelingana te wana za première démarche salami. Première démarche à Zambongo afin de place moko. Deuxième démarche c'est aller à dommager et troisième démarche est-ce que l'état congolais est-ce que ba o ba pesi mwana à cause malamu à part ça colonel Mimi il faut être mwana est-ce que mwana a un problème te est-ce que ba menacer te est-ce que ba kimaser te pourquoi ndimi nyonso na beza na maboko ya bazuzi pe ba konzi ya mboka baza kolandela ngo kaka ndenge bino bolo bana poto qu'il faut ba kende ba zoye ba traiter ba sociale bana nyonso pe na Congo baza ikosala ngo mena ndenge ya kimia yango na ekolakisa bino bande konangai communauté congolaise ba o ba sabona partout ba partageaka ba benga biso butna moyi to ya ko pesa bino esango mabete na etando muke o tozalaka atanke ba panzi sango to pe na temps ya ko réfléchir pe ya ko luka ba information to ko luka ngo wapi bande konangai eza bande ko oyo aza opisa lumete mais aza ko zo information po ozo kaka na temps ya ko panza yango ba to bazala kimia miteme kita bande konangai yango oyo to yeki nango pona ko ebisa bino bateau balobi qu'ils a fake news ya $130,000 poto approuvé qu'ils a fake news te yango to mele bino bo mona yango Jubin Piana ye moko azoti mbongo EP APC na ba juge ba kata likambo bandeko botala likambo nde eki nango yezo chance bota na papa chéri mi mwana nesiri ngaso ndeko na mwasi azize ma papa chéri maintenant na kebeta beau frère fona mizobisa millionnaire bala millionnaire yemoko millionnaire mambisili papa chéri na ba mikala poto bongo yo Benet ozole la poto kina TV wana komi clan et comme immigration clandestine ba mwana ba bangulu non poto ezali siko raisonner le fanto na biso avant da pas koko na ipa na pont tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Bonjour, Nabalandinho sur Radio Télévision, bonjour, Bandeko TikTok, bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier, Bandeko trouver une photo sur la Cambo, il y a la promotion na communauté congolaise. Donc, tu es pour la communauté Nabiso, pour la promotion. Promotion, et bien, on a eu au TKK, marchandise, na yo, oyo so azana posa ya promotion. Luka biso to sur la promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez oza na posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to sur promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité pour promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya ko sunga pona komela neti biso moko to ko sala bino ba promotion pe ya ko bino bakisi ya ko sisa poison na kati ya nzoto pe ya ko traiter makila na biso yango to sengi ndeko nyonso partout zali contacter biso na kati ya ba chaîne na biso partout to ko sunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza to fungoli porte na mutu nyonso à contacter biso pour tout ça là et promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza pour ça pour na promotion na ba congolais ba o tout banda biso ndeko contacter biso to ça là yo promotion na merci nandeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oya kozala intéressé contacter Nakatia Radi TV4 ezali TikTok nabiso pe na Radi Télévision ezali YouTube nabiso Radi News TV ezali bongo page Facebook nabiso merci.